Donc mutu oyo a créé ba scandale asalaka procédure ya kuboma bendis. Si asali procédure ya ba journaliste ba atale belé ya komika kuna ndeni akeka na ngambu boy. Atalisi mandoki mbala moko akiolukaka batasila. Et puis bah finge makasi koleka baninga tout pour faire bendis. Le but c'est quoi? Gesho na Bellevue ba koma na ba problème. Na ba problème. Ah oui. Triangle bon est-ce qu'il faut au timba pour mon amour. Nga monaka. Tangu likambo ebima ba lo banani bana ya Gesho. Est-ce que Gesho te mutatindi bango ba piège? Omona ke Davina koma na makanisi. Ebele. Dada pa koma na makanisi. Gesho aolinga trike biso. Ndeni ni ba solo boy bana ne ba enregistrer. Donc même na Gesho Bellevue comment on t'a la musika. Et comme alors Gesho pas à clarté. But ça qu'on déstabiliser ka Bellevue parce que Gesho peut apportera un plus na Bel Art télévision. Très bien. Batu bobo sana mbango est-ce que bobi ke Palmisha yaka elulu na Mamba Gomez? Ah ok, ok. Mais Palmisha tamso nga simbisaka Davina nani touche. Audio oyo ebimele pa bato asila. Nana tindeli bango. Palmisha solaka na ese na bango tout. Audio wana muto asima akoko enregistrer ngote son ebima. Ezaka bata deuxième rangée. Davina qui na vola a contrôler te mamba oloba. Dada pa liboso a contrôler te ma téléphone à bateau ba na sima na ye. Donc muto azana sima nda sansa mona ba téléphone à ba garçon na mi balé. Yesiko Palmisha mona ite ke bana na bazo enregistrer. Baza bana ya Gesho. Gesho azana tendance aux malamu na Bellevue, ana tendance aux malamu na Nasila. Donc bana on a ban intérêt déjà à enregistrer Davina te na Dada parce que Davina na Dada ba jouera pas Bellevue. OK. Bana wana nga mona ba pas Bellevue. Na tournage à Bellevue une fois. Amona bango na kenda sa émission to na auto kenda na président Gesho. Ah OK, OK, OK. Moko pe na moni donc ko jouer pe. Ah OK, OK. Siko yebsanga bana wana. Ba ko enregistrer Davina na Dada o bana tendance na bango. Tu pose wana nani? Palmish muto aloba. Apparemment. On ne confirme pas Palmish muto enregistré bango. Na silisa nano audio. Zela s'il te plaît t'a dit. Au moni biso to ba nzamba enregistrement. Ngala ebi ke audio mo so ebimi sikoyo batumba le bo solo la. Na oyebiso na muto enregistré bango na deux personnes wa muto enregistré na oyebisa. Tosunga bana oyo okota likambo oko baba na nzambe zambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame milasa la ka ote na ero biso to na balabala nzambe abate ya mame mili place za apese mbongo nana kosa totanga ndenge bana batino so baza kotanga polo bile bipeto koma bato kola pambola binomi papa shika pesa libro benga ye peza ya kosite te so moni ana te kene bana mo bible lobi soko ni mosali kama malamu ozoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider ya sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ko sonner pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer oko moissonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Sarato la télévision.
Bandeko Balandi à Top Media Télévision, il est temps de vous informer. Soyez le bienvenu. C'est votre émission Le Code de bonne conduite. Yango Youth. Mboa sur Mboa. Aujourd'hui, et autres couleurs Mosusu, à lire Mosusu. Qui vous a dit que Sarah Tola et Tadingala Papa Ozana Plateau, mon côté? Qui vous a dit que les actualités Oyo Eza na place publique, biso toko sala commentaire nangote? Qui vous a dit encore que les solo wana biso toko beta ngote ao? I speaking is English, mais nabani na lingala. Pour aux États-Unis, beaucoup de personnes m'appellent. Balobi bazo linga mingi kolanda ba émission lorsque je parle en anglais. Donc non ça il a bango pe annonce kaka na ndenge to kende boy. Bande kolangai lelo nous voulons parler encore une fois na bande kona biso o bazo ko exciter les autres na haine. Na mutema mabe na division. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus assez que Batouba Zala ensemble. Makamweze belé. Surprise eza a po koka a eza te mais heureusement na yakina mai. Na me la mai. Parce que cette émission va choquer beaucoup de personnes. Pourquoi ko Lukasili na mutu ya mutu lokolanga libandi boye. Oye ko Lukasili a ozana boulot jité. Et nous allons faire les analyses avec maman Sarah. Elle sera avec moi aujourd'hui. Mais j'en profite pour dire un grand merci à maman Bijou Ketani. Maman Bijou, je vous salue maman. Que le bon Dieu vous bénisse maman Bijou Ketani. Papa Jean-Pascal Lekanzame Azalanabino, maman Déborah Lubanda, Kilo, ma mère à Calgary, maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga, mère à triplé, maman Yvette Mbangu, maman Emilie Setimaïnga, que le bon Dieu vous bénisse, Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien Sarah Tunakinga, papa Bertin Kenda Wap, Nalobi Azali, Azaki na vacances, fait qu'en États-Unis, Namoni Timikolo, c'est Azongi déjà au Canada, que le bon Dieu vous bénisse. Un grand merci à toi Aurélie Mafouka. Mafouka doit tourner qui vraiment Sarah n'habite hier à comment américaine. Azoma qui déjà tient ça Azali Nabissoir. Que le bon Dieu vous bénisse. Et je vous informe aussi une chose que j'allais oublier. Votre sœur Dinana, son film Le Mal dans les Noirs est déjà disponible dans DD Télévision. Le 4e épisode est au quota. Votre mère, la marraine à Belleville, quand aussi également à une série au Ezo Leka déjà. Épisode Moko et Bandaki Lobby. Après la série pédagogique Le Monde, Maman Bellevue a proposé ce film qui toko na komo ya l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire l'argent? Contexte biloko ni neza na katiwana. Bandeko. Je disais ceci, non le bango en anglais. The girls is the Mibali. Huh? My name is Teddy. Mibali. Mama. My name is Teddy. My emission is the cardboard conduit. The cardboard conduit. I coming is here is in Ndaku is here. Teddy. Ndaku. Is Ndaku is here. I informing is you. Is you because I actually think is pelling is me is here. I informing is here. Pelling. Because why pelling? You know connecting is pelling. Pelling what pelling? Coming. Yaka bozobenga ezobenga ngati ka pelling no? Pelling me I coming. Siko sabo neni. Eza ba geste maboko Sarah. Naliaka fufu mwa mingi omoni teke oza ndenge ngana toka fufu coming pelling donc I'm here is Mama Sarah Tora. I facing my emission because I is not like this tout from is Tufi tout eza mi balé en anglais Sarah qui tout fit tête Sarah
Bon, on a problème. Sarah, t'es poto bandako na anglais atayobo, ils ont déception. Bali boso ça la noce en anglais. Ils ont problème ya diction. Yo no yo ki makamusu. Moi. Et bon diction ni yo solo bila. Ya baluba. Ah. Et bon diction ni yo solo ba. O moni siko place obligé ka ngana tika na lo bali susu te. Te continue kala tiki. Tout. Ah, Sarah. Two piece. Two. You is me. Two, n'est-ce pas? One is he. You is me. You is me. I forming is two. Yes. Okay. Yes. Where is problem? Yeah. Come on. Yeah. He is me. I facing is my mission because I informing is you. Okay? I don't know problem is Mutu Moko is he. I don't know he is not a pit bull. I coming. I hanging. Yeah. I hanging. I bending. Is parting is he. You give me just your my toy. I hanging. I bending is parting is he. You resting is plat. Is it plat? Yes. Pitbull is mauvais. Is mauvais. Voilà. Mesdames et messieurs, l'anglais, vous avez manqué. Mais au bout de ça, anglais. Va découvrir un cas A. Non. Maman Sarah, Obi, je vais te dire un truc. J'ai des larmes aux yeux. Hein. L'anglais. Maman Sarah, je suis mis sous l'anglais. Ça m'énerve. Beaucoup m'énerve tâté. T'as dit, yo zakala kat, ozakala université te. Te journal na kima classe. Ba yo obenga na kat pona mbongo. Je ne suis pas entré. Non, Miss sur l'anglais zo ebate. Miss sur l'anglais. Papa sala mo noki. Sala noki kota yope. Elle ezole comme comme dans 6 minutes. Miss sur l'anglais. Miss sur l'anglais. Bon na ozongela. Maintenant kota siko. Réfléchir. Meka. He is my girl. My girl. My. Le nez c'est quoi en anglais? Mais Ezan Nabilo est belé na kanyina noté. T'as dit c'est quoi tu n'as pas zakini? Aïe. C'est quoi ça discours au tango lo bani? Les frais. C'était les problèmes des frais. Yes. Yes. Bongo te, obité quitter ça mandé fouboé. Yes. Il faut le baloka fallo le banano lemo. Yes. Yes. Ah, ça va. Tu comme monoko et beba, nyonso et beba. Yes. Oh. Non, on se pélit. On se pélit pour on se qui pour moni qui a mon ordon et baby. On se pélit. C'est ça, Sarah. Oh, na corrige. Na koloba sous d'anglais na université na binoso na ye bobenga na ngai. Ya moto moto la babilo ko ebele my yes. My pardon. Yes. My yes. Na ya ngwana luba continue. My yes. I see you. Look at me. I see you. Look at me. T'as dit comment ça? Oh. My AS, look at me. I see you. Mais my look at me. I John Cena. Check. He back. Poof. On comme la John Cena? Yes. No, I don't know problem is no. I know problem. It's not problem, yeah. I not problem. Yeah. I'm sorry. Yeah, I profiting is you. I donning is you is parole. I commence is my emission. Yes, I commence is emission. Good morning. Good morning. Yeah. How are you? Yeah. I'm fine. I'm fine. I'm coming and
America. Yes, I calling is Joe Biden. You see John Biden? Yes. Joe Biden, I give me his contract. You and me, I traveling is Joe Biden. Okay. Yes. I disponible. I you is disponible. Yes. You, I demanding is a femme. Bon, papa, tu as une émission. Tu as une émission anglais. T'es Sarah, anglais, comment bébé? 10 minutes. T'es maman. Joe Biden, Azan est locoto. Azan, je m'en fous, je ne vais pas travailler pour lui. Papa, maman, Naboïté. Ndo sangate. Naboï. Na naboyi te naboyi te anglais suki wana naboyi. Mesdames et messieurs, Sarah te John Biden na répondre là. I don't know problem. Okay? I listening, I abandoning is contra is he. Why? You touching is me. No. Not touching. No. Contract. No. I demanding is married. No. This no. Not like this here. Joe Biden. Not like this. I demanding is Tadi Ngalapa. No. Is married. Not like this. Where is the femme? Yeah. You see. You mank me. You see. No mank. Je suis. You know signing its contract? No. I don't know anything. Why? Because, you're not femme? I'm a sandwich. I don't know couple en anglais. Je suis entouré vraiment. Donc yo suis à Kamakambu, il y a mela. On peut see ma explication nyonso. Couple en anglais kokiti. Donc couple en anglais on éviter. Mais mela ko traiter ba match ko soma ba match tu connais. Et puis yo so bato bazo loba yo moto tinda kana sima. Jour eza to filmer pe na ba téléphone ndenge les abakouk bazo ko piger bat. Voilà. Mesdames et messieurs, l'anglais ici nous avait tellement manqué. Même moi, quand j'étais dans ma chambre, je me disais, mais en tout cas... Aujourd'hui, c'est en français. On ça allait se passe commencer. Comme ça? Mais ça va se passer comme ça après la francophonie, vous voyez. Donc, mais après la francophonie, mais vous voyez. Il y a une miniature, par exemple, comme français, na bandi cours langue français. Donc, na lingité, na place à la, na lobale, na bon, na ya kolobao, son allongement, na boyi. Oh, bobo, nabo. Donc, ceux qui peuvent notre salle l'émission en français, je suis désolé, Natiki Nanga. Nazongi Nandinga Boala. Nalobi Boye. Ça nous avait manqué. Ezanga Kibiso. Bande Konanga, cette émission, c'est une émission que vous allez suivre ça avec beaucoup d'attention. Après, quoi, musée Galerie. Derrière ça, il y a toujours des choses que vous devez retirer le cola. Retenir le cola. Oezali balaison. S'il vous plaît. Évitons ça. Saratola Azali Nangai Awa. Na yebi na pisa qui est déjà mboté. Au départ, par rapport à Oyo Itali Makam na piso to bando sola na anglais. Mais nous avons une caméra et pas Maman Sarah avant na zoa. Élément Oeza a na téléphone nanga audio Oeza Awa. Pour que tu traites en Maman Sarah, tout ça là nous analyse. Maman Sarah, cette affaire, il y a un enregistrement d'abord. Pour toi, Sarah, Tola, quand tu apprends qu'on a enregistré une personne, comment tu te sens? Enregistrement, il y a deux contextes. Il y a Liboso et Zara, que ces yeux va prévoir qu'on défendre plus tard dans l'avenir. Très bien. Neti. Moussa na biso lelo t'a dit et qu'on est obligatoire et comment c'est enregistré. Quoi enregistrer na sens ni moutaye et pas na Maman Sarah tola nena zaboé na mutumura escroquer ngambongo na posa au salaire émission. Automatiquement je vais enregistrer t'a dit. OK. En tout cas na quoi enregistrer. Pour la sécurité na yo. Oui. Ou enregistrer pour balancer tes au Sainini au bon milieu la preuve na yo
est-ce que solo parce que kobo sanate et ana batum suba enregistrer batu ba yana batum suba ela batu histoire poisi miso touche so likambo ngindi awanga ninga akutana na ngona histoire vraie. Ah oui. Moi si moi ya beta histoire aloba makama mobile na ye et tout après 2 jours mobile na ye obenga mobile na za soda. Ce qui peut, je te dis, ce qui peut babongisa kai, ce qui peut nino na contradire en justice, boina zo ya kishasa. Ah. Merci papa. Moi sinon on a bioté. Na ebi communauté, na ebi famille na oté. Moi sinon nda yo pesanga histoire abi moi sinanga bia ebi makambo anate. Tant moi ça ebi makambo anate. Na justice okangami te. Okangami. Nazuka enregistrement. Na tindeli mobile. Mobile a commencé à ba pardon. Non maman Sarah Limbisa omoni azaki na kanda basi mususu bazaso bana kanda basi maîtrisarate yango alobaki ba bloka ndenge wana eza fo au moins esauvenga na musala na biso tadi il faut kaka ko enregistrer ko enregistrer te ke mutabengi wa peso conseil enregistrer te ko enregistrer te ke mutabenga senga ngata to solana enregistrer mais sur le plan professionnel il faut tout enregistrer tadi ngana na batu batia ba téléphone na bango enregistrement automatique basé belé so benge même na peine normal peu importe du solo bosola ils ont enregistré et ça automatique. Alors, sur le plan professionnel, la média auto, ça la lelo, vu que bah touche comment embellé, photo enregistrée. Ah oui. Makambani qui sont enregistrés qu'a été. Bah tu vas quand tu as enregistré qu'a ni qui n'a enregistré bah tout bah il a une histoire, vraiment tout a il a une histoire enregistré parce que mon tout soit quoi histoire y on a pas quoi que bah quoi que a pesa y a pesa qui yo salir on pour salir y. Alors Nangambuana, il faut vraiment qu'on enregistre. Et ça, penza obligatoire, t'as dit faut qu'on enregistre. Moutoumso combien on a téléphone, ah, Sarah yo habité. Histoire aux obéta na bien bien. Ngaku na samo na veni na bango. Yekuta ibara lipa, ibara nguba, ibara boa, ibara boy. Tango koinda, mutona ko wangana. So yaki na force. Obinga na bien ngote. Na obimisatala. Yeyo. Bana bomba na enregistre kabatu nyonso o bayela nga sur le plan professionnel parce que nous avons des personnages dans la vie privée na pe na vie professionnelle. Très bien. La vie professionnelle en tout cas j'enregistre par mesure de prudence. Oui. So ezalaka ko enregistrer pour balancer rabatu te mais enregistra ka bankambu o na ebi ke ko portenga préjudice demain mutako balukelanga yemo apesa nga dossier mo akek fundanga. Voilà. Et osunganga pour nous sauver pour na yo. Osunganga. Très bien. Yango moni makamaniki tango ekomi ko kene mabe na ina ba preuve. Tenga na tinde yo lobanga na tinde ya kosa deni ba audio yango moninge sunganga so ite melelo tadi na ngana za nani ngana epsaka batu innocence tanga pe ganga so kite lelo na ngana za nani donc quoi enregistrer batu déjà na angle positif sur le plan professionnel c'est important et sunga batu talebele au moins na te mutakabelo eloko tadi mutu yemo ka bengi na téléphone atadi kana ndaku oyo ozwa congélateur OK IP ozwa congélateur après que fundao causer le renaissance sans permission na donc mokile comme mabe très compliqué sur les plans professionnels en tout cas so ezana ba information mo mutazo pesa yo ozoza na ngo sûreté il faut nyata faut tikala na preuve preuve on l'accepter que pour ça la chantage te garder preuve au cas où et basculer mabe aux en ba preuve ngaba histoire vraie belé na beta ba memanga na justice OK et le ezaka osunganga ezani mutu tanga benga nga na privé apesa nga histoire na enregistrer tant aussi pose à te que na chuba kembeli to na chake bien mutu donc pour ça qui ya ko loba na tout no ba question na nyateli enregistrement très bien lobo lobi tant aussi si nga na yo beta histoire so comme kaka o ya ko wangana to ko na justice na balancer na pesi justice donc par mesure de sécurité par mesure de prudence sur le plan professionnel biso toi na toi ko enregistrer mais oh les autres ça la malelo côté négatif na mwezani na makambo ba ko enregistrer te ozo enregistrer pour nuire
déjà mabe. Très bien. Biso nyonso tu na sa moyo totongaka. Biso nyonso tu na sa moyo tobetaka masolo ya bato. Biso nyonso tu na sa moyo to kritikaka bato même en dehors à caméra. Nul n'est parfait. Siko soki ne to vandi boy to solola. Ba mutasa ti enregistrement. Ne to solola na privé sans caméra. Mutachi biso enregistrement ne to solola. C'est mauvaise intention. Mission na yé. C'est quoi l'idée d'enregistrer bateau? Donc, en tout cas, pour enregistrer bateau, ils ont ma bé. Bon, vaina bateau, c'est cabo solo là, pour tchaba deuxième, mais ils ont une idée. On y a tellement enregistrement et après qui te voilà. Maman Sarah, on a une question là, Eza, parce que dans mon état qui n'est qu'un sujet où il y a un enregistrement où sujet on a deuxième émission, tu bétango vite fait. Naka où il y a bande konayo, il y a ba comédien non misato. Pour notre audio, notre babilo miso soit pour ozope moi aider. Ba maman na biso misato. Maman Davina Apoa, maman Dada, maman Palmiche, Namutuka, Bazalakis 6. Namutuka nani? Mutuka ya Davina. Bazalakis 6. Bautisoki enterrement. Nani na vola? Davina na vola. Pembeni ya Davina ezaki Dada. Na sima Dada, Palmiche, na ndeko mususu afandaki pembeni. Bandeko misusu wana misusu bazalaki na troisième kiti o eza na sima. Et du coup na masolo na bango babeti type neza na ba site misato 3 places parce que eza et elle aura Noah. Ouais, bon je sais pas trop sur eza le kola Noah mais eza ya mulai ba kiti mususu dozaki na sima ba bandeko misusu ba fandaki to ezaka liboso na sima te eza liboso donc katikati na suka donc c'était comme ça Palmiche azaki na katikati Davina liboso bandeko misusu na suka. Lorsque yo ozoyo kaba audio wana ou bien nazo lukana tielo nano ba audio oyo eza awa ba conversation ya ndeko na biso Palmiche na bandeko misusu pour luka moyen et puis so idée pour tout analyser ensemble sur ce sujet parce que c'est un sujet oyo ba bandeko ebele bazo betana mabaku il y a beaucoup de choses qui se passent alors ezo sala pena malamote ensemble avec vous to yo kana audio oyo comme ça tout ça la commentaire nango ensemble Mama Sarah. Palmiche Moutoualoba. Apparemment, on ne confirme pas Palmiche m'a enregistré. Nasili Sanano audio. Zela s'il te plaît t'as dit. Au moins il biso to ba nzamba enregistrement. Ngala ebi ke audio mo so ebimi sikoyo bato mbale ba solo là. Na ebiso na muto enregistré. Bango na deux personnes wa muto enregistré na ebisa. Na moyenne. Au moins bana wana mibale pe o bazo accuser bango. Nana na preuve. Mon côté. Attends muto moko to. Bozo courage à quoi accuser bango pourquoi? Po bango bato bazalaki na bango misato. Jamais. Jamais. Bato bobo sana mbango est-ce que bobi ke Palmiche ayaka elulu na Mamba Gomez? Ah ok. Mais Palmiche tamsenga simbisaka Davina nani touche. Ok, je vois. Parmi bayo yaka kolbaete. Audio oyo ebimele pa bato asila. Nana tindeli bango. Palmiche Solarana et Sena bango tout. Ok, je vois. Moto alobaka ke yo triangle. Gomez to lakisa yo au Simbi Mams. Oh triangle. Au fin Simba groupe Simba. Ok. Voilà. Audio wana moto asima akoko enregistrer ngote son ebima. Ezaka bata deuxième rangée. Davina qui na vola a contrôlé te mamba oloba Dada pa liboso a contrôlé te ma téléphone à bateau ba na simana e donc muto azana simanda sansa mona ba téléphone ba garçon na mi balé yesiko Palmiche mona été ke bana na bazo enregistrer
On est sur place de secondes ma camdo comme ma bé na plateau yango. C'est clair. Muto a enregistré bango ezaba na wana mibali te. C'est-à-dire au moni pour muto a courage à enregistrer muto. Il faut ça au message nango déjà. Ah oui hein. Banana ba obanga makasi place palmiche afandi ba sala enregistrement. Ba obanga. Et puis na mission nini, na idée nini. Ba obanga. Banana no bana succès te ato sara banalise batamaele ko. Et puis bana gesho. C'est là. Bana wana bana on a succès te. Baza bana ya gesho. Gesho azana tendance oza malamu na belvi, ana tendance oza malamu na nasila. Donc bana wana bana intérêt déjà à enregistrer Davinate na dada parce que Davina na dada ba jouera pas belvi. OK. Bana wana ngamona ba pas belvi. Na tournage à Belleville une fois. Amuna bango na kenda sa émission tourna auto kenda na président Gesho. Ah OK. Moko pe na moni donc comment jouer pe. Ah OK. Siko yebisanga bana wana ba ko enregistrer Davina na dada o bana tendance na bango et puis batindela ngo batu ya sila. Timbati. Muto akoyi ko enregistrer bango eza mutu oyo ayebi ko enregistrer ebi makama monenge kinda tanga mona ide yake bakoti na point ya kombo asila ala nyati moment open na makabo ibandi yango atali ke toze belé na voiture batu nsu bakolata ber OK mutu wana o enregistrer ki asolara bien na bato atindela ki audio oui parce que déjà malama ko audio senini ki poto to avancer parce que déjà awana audio oyo nous apprenons que il paraît Mutuo azo loba eza palmiche azo solola il paraît na ese azo solola il paraît na ndeko na biso tendresse awana Kinshasa. Ciao Toyoka. Suivons ça. Et le coup il y a un conseil justifié tête bini le quoi ba songi en contact le Cameroun et ça coûte ta pour voter le dernier fois enregistrement na ya. Est-ce que celui qui s'excuse s'accuse? S'accuse, oui. Dada Olobate? Jusque-là, non, Olobite. Davina Salobi? Non, noté. Il a agité pourquoi? Mouto abomi mutalela makasi pour qui misabendis. Dès que ça la démarche belé pour qui misabendis. Tchato yoka. Yo muto renseignement service secret. Ah qui me savait dire. Ah Zambi wani. Ah ouais. Yo bine yo qui me savait dire. Yango yo qui me savait dire. Ah ça la ba démarche belé pour qui me savait dire. Mais banzamba triangle la télé de yenda. Enregistrer bino. Juste toi na kati moto ka to kende mo ke. Tozo meka kutu na solo na ko se ka davina ne ba commentaire la fois que tu l'as dit bon c'est là mon boy ma ouais so que palmiche ko ba teka bobimi loka ba songi bobimi nde ba songi ko ba te parce que makambo ndenge ezokende ba voice edimi to bimi loka ba songi te bobimi loka ba songi te bobimi nde ba songi Bobimi basongi songi. T'as dit coupé. Centre nucléaire. C'est là. Oyebi moto a livré à bateau. Ah, ndeza boye. Il faut boya, on a opesa bino cop talia na mbongo. Mais so boye na biro fo bobeta bisonyo so stunga fo bobeta nga makasi po endise banate. Wana olongola bendis. Siko mutu mo akotika siko bo abeti biso tous ko abeti nga makasi. Tadi yoko raisonner que Sarah mtatrikenga. Babenga ngo kolongola bendisi yango moni ba ofinga palmiche mingi wana ba essayer de to fingo makasi poto longola bendisi to la tabana wana gesho. Le but c'est quoi? Gesho na Belleville ba koma na ba problème. Na ba problème. Ah oui. Triangle bongo sko fo otimba po monango. Nga monaka. Tangu likambo ebima ba oloba nani bana ya gesho. Est-ce que gesho te mutatindi bango ba piège? Au mona ke Davina koma na makanisi. Ebele. Dada pa koma na makanisi. Gesho aolinga trike biso
ndeni mama sola boy bana ne ba enregistrer donc même na Gesho Bellevia comment on t'a la musique et comme alors Gesho pas à clarté but eza ko déstabiliser ka Bellevie parce que Gesho peut apportera un plus na Bel Art télévision très bien Bellevia kabona na batu nyonso comme ça yazo batu wana bakoma ya vous comprenez donc mutu o a créé ba scandale à ça la procédure ya kuboma bendis si a sali procédure ya ba journaliste ba atale belé ya komika kuna ndeni akeka na ngambu boy atali si mandoki mbala moko akiolukaka batasila et puis ba ofinge makasi koleka baninga tout pour faire bendis et puis maman Sarah parce que na silisi audio te na audio parce que est disponible dans TikTok partout quand vous allez vous allez trouver yo benga tendance sola nini et puis maman yemo kwa lobby na kati ya audio na nebimi voix o ezoyo kana makasi ezaka voix na ye palmiche kasi po yenda enregistrer ya on a une sur secret enregistrement au moins ni moto enregistrer ne voix na ye yokanaka ya on a ebisio nga bakotela nga audio mo sipo bato mbale ba solo la na ebisio ke tadi téléphone ezake pas na moto na ebisio tadi moto enregistrer conversation o ezayi moto asimbi téléphone mukolo téléphone moto azo enregistrer voix na ye domina ko leka ba voix batutu ndenge mo na ndeko mwasi alobi yango pe voilà ngande zo kana makasi donc so qui natika pena audio na mobimba tu allais écouter ça te otie chango cha po ezala teke biso awa to inventer et puis ce qui est grave tout ce que ndeko na biso azo sala elle est fait na banani démarche ngo azo sala ngona na banani nous apprenons que babenga kiye pour asenga pardon. Voilà, on masque bendis. Suivant. Donc ici là, elle confirme. Palmiche ko bateka bobimi loka basongi songi bobimi nde basongi songi kolobate parce que makambo ndenge ezokende ba voice dimi to bimi loka basongi songi te bobimi loka basongi songi te bobimi nde basongi songi bobimi basongi songi botani voice kendeli d'accord wa benwa lo banine tena lo bi d'accord na bisi d'accord Allô, mère. Mère, au monde est aux abouko, net, il n'a qu'au tuko. Donc, voilà un modèle de ma classe. Là, il va coûter nos justifiés, pendant qu'il n'a qui vient à pas qu'au tuko. Donc, voilà un modèle de ma classe. Là, il va coûter nos justifiés, Mama Sarah, voix na yende bimi makasi azoyebate akose justifier ndenge ni. Ozake belebo voix no bimi makasi pe poani. You for me tonight. Masqué bendis. Masqué bendis. Comportement oyo Mama Sarah. Et comme mingi na milliers ya ba comédien objectif bazo koluka exactement basala na théâtre nini o ezali vie na bango o ezali mosala na bango oyo ezali eloko ezopesa bango valeur lelo biso pe to sala analyse sur bango. Il continue avec ce genre de choses. Okoki kolobanini Mama Sarah. Eloko lobeza teta diomoni. Eza le roi maladie mo ekoti na kata communauté. Eza ka bango teta di. Ngana oso talelo mo mobile enregistré pendant ina mosine anda ba oswana. Ne moi ça finga famille na enregistré à balancer.
Ah oui. Mwasi ya boye est-ce que ça mwasi. Donc et comme le cas tonga moko ndiri ba Congolais ba okoka ko salela les réseaux sociaux dans les réseaux donc Mobutu Penado a raison. A raison. Batu ba ko gérer internet, les réseaux sociaux ba ko kangote ba osala du n'importe quoi. Siko yebsanga ozo enregistrer baninga le beat c'était quoi? Ko lukela Davina na dada ba problème passé là. Un jour si la benga bango te na film sto si la mona ki bango bazana na problème na et puis ye bango e sala mana batu nyonso oyo ba jouera mingi ba belle vie. Ah oui, entourage na ye, oui. Tala bazwa ki mona na soi disant manquer si la luna ka pas na belle vie ko baloba ki belle vie mutatini ti lelo manquement de tigalo mona na tozi dani Davina apona dada pour ba jouer mingi na et pas belle vie pour ba loba ke belle vie mutatinda bango donc ozomona batu bana likanisa mabe ya ko détruire ka muntu bata bongo loba na bango li c'est toute une grande communauté, ce n'est pas seulement les comédiens ezaka ba journaliste et na batu normal ba comment na vie wana ya ko enregistrer au mona muntu a filmer muntu na supermarché nde ba osala mwana mona TikTok obi ke ba filmer na supermarché nenga osomba biloko ba balancer pour bazwani. Et c'est ça aussi que biloko bato ba ligi mingi tala nenga lati a côté na supermarché ba Rihanna kutu ba kota na supermarché bongo yeso a côté supermarché ça eni donc et c'est là comment côté li de aba et côté li communauté na biso tozo maîtriser réseaux sociaux en fait. Et puis aussi maman Sarah ba Congolais belé bazo comme na ba 1 million d'abonnés na ba TikTok na ba Instagram buzoba. Mais jusque-là, aucun Congolais qui a $1 million sur ce qu'il fait dans les réseaux sociaux. Contrairement à Batumisous, ceux qui ont 1 million d'abonnés, mais ici, ils sont toujours dans des banalités, dans les bêtises. Ah non, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que président Israël Moutala, Bandeko Nyonso ya corporation, vous ne pouvez pas statuer sur ces problèmes ici, na makambo, même si un comédien, bango moko bazo ko charge na bango te, mais biso bae o tozo koloba na komo que nous sommes des chroniqueurs, des journalistes na mboka au Congo. Vous ne pouvez pas statuer sur bateau. On va continuer comme ça avec ça. Maman Sarah, un dernier mot to kabona pour mon tout léger zanga malamu. En tout cas, minga olobezate ngai selon analyse nanga. Palmi chaebi pourquoi voir Palmi il faut y pourquoi voir na réseau dominé na ba voir baninga na domaine enregistrement pour biso to enregistrer ka ngai personnellement na enregistrer ka sur les plans professionnels na oboya ngote na enregistrer ka tant mutelinga histoire moko na ko enregistrer yo et non pona même pona tikala na preuve lobi kuna so bino bobongisi boko memanga na justice kuna na pesa que exemple ba ko ba ko to imposer nga longola vidéo c'était to kangi songa biloko les aki na volonté na ngate vidéo kolongwate etika la wana longwate boki fundanga ozo comprendre donc sur le plan professionnel to enregistraka bato bazo la biso makambo etali musala na biso mais soki mutabenga na makambo eza vie privée on n'enregistre pas. Ah oui Congolais azoye ba utilité enregistrement te ya yoka ba journaliste ba enregistrer ba journaliste bazo bande ba enregistrer kanga na enregistrer ka sur les plans professionnels. Ah oui tango zo benga na téléphone maman Sarah na ngene so likamoko tadi azara moyibi na ko enregistrer yo parce que tango lo batadi azara moyibi tango na osala émission na bike tadi azara moyibi nana ebisaki yo tadi azara moyibi mu wasi moko ebisinga ko yiba ki téléphone tango tadi o memanga na justice yo ko ba bloka misu ba blokaka a bloquer yo abosani ke abi ma témoin te abos nsoka ya bosani te ke ngana enregistrer vous comprenez sur le plan professionnel ba réalité to comme mon lelo on est censé y a quoi enregistrer. Très bien. Mais bande konabiso besoin enregistrer ka batu pour nuire. Bande ko eza malamuté. Très bien. Bozako solo la bozo seka ba ko enregistrer baninga ou balancer en na réseaux sociaux eza penza kitoko makaste et puis tendance à enregistrement on a côté bimeledi eza tendance à muto on a place à zadelaka. Mais c'est ça aussi ce qui m'inquiète parce que palmi chieba yango soki enregistrement bimi voix ya muto eza makasi yende muto enregistrer abatu parce que
son a ça l'expérience wana siko na bi que papa t'a dit toi tu enregistrement to solo là au moins que ngavo e bando dominer même attendez tiboy to ça la micro na enregistrer mais au comment na son nga e bando dominer ma casse contrairement na oya voilà vous comprenez ya ngomona na micro ba pesa nga moko yo moko po to za la na égalité oui le quoi yo tie téléphone musique ya yo le ka toujours yanga c'est comme ça donc Palmiche il faut revoir na batama yele nde to tala makamnenge ke ngana sala na lingeka na yeba bavanda indeni na emplacement na bango lokwa Davina zaki concentré na volant lokwa dada pa ki liboso ba yeba makambele kana simate donc Palmiche était censé yeba soki des petits garçons ba mi pandi na yeba enregistré et l'audio mut enregistré ngoiza mutu o yebi ko enregistré les mêmes personnes ont enregistré qui ont des voix na ekoti makasi. Très bien. Ce mouton enregistré moi zaki lobate son ya ba enregistrement voix Palmiche ngé et les kamakasi té. Ngé za la ndenge moko na ba voix ba dada. Ah oui. Voix ya Palmiche les autres dominés parce que c'est lui qui tenait le téléphone. Et puis aussi je ne pense pas que ndenge ba fanda ki on a ba kangama ki boy. Ba kangami. Bozo akise ba na na mibali pourquoi na na preuve place bango ba zaki enregistré. Palmiche mona bango so mona bango traduit bango na justice azo soupçonné o da fandaki na yena sima bongo o fa na mutu na sima ndeni omoni etazo enregistré et puis ça mutu wana enregistré ba voix na bango nyoso misato obima ndenge moko oui mais voix na yo Palmiche ndenge tezo dominer allez-y comprendre botika ko enregistrer ka batu pour nuire ce n'est pas bien voilà. Et puis tu peux peut toujours quand deux qui a mon nene moulai donc c'est-à-dire yo fani na ngambo portière boy ya fani na ngambo ya portière kuna moi écart mon boy ezala katikati. Soyons prudents, on n'accuse personne, soyons prudents et soyez aussi professionnels. Merci.